concert obeti lelo lokola ka yango obetaki lobby lokola yango obeta lobby okuna mais non faut toyoka sikoyo mpe bato neti basoleil toyoka mpe bato lokola babina file bapeti na nga babina file tozoka bafabrigas bolongola esprit mabe eza teko ngai ngai warrior ngai golwa ngai wengemani ngai batere bashiri non soutenir bango nyonso bazosala fierté ya mboka na biso Congo. Mais oui. Musique eza mpasi makasi. Soleil c'est un grand chanteur quand il chante ozomona ba chair de poule. Tala nzembo bayimbaki na fere na Belgique. Dio wana. Dio du siècle. Tala nzembo aseli o bayimbi na mutu daga mudoga barambwa. Les grands chanteurs musu ye wana. Faut que ba chant papa. Voilà. Ezanga matoi, ezanga vraiment migi merci na parole opesinga mwa 5 minutes na sepeli nga na mutu na oto salaki no na Luanda tozalaki no na Luanda tozalaki oyebinga nga na ebiyo tosola sima les blancs meno kombo na ngai tosola sima merci. Tu peux me couper s'il vous plaît. Wario Loubatende. Ouais, Miguel Nyema. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Ouais. Bon, Miguel, na lobby ande konangai. Depuis quand vérité comment ma finga? C'est bien vérité. En fait, vérité pas mon colo et comment impolitesse, tu vois. Non, la vérité reste la vérité. Yango baloba que vérité blesse. Vaut mieux que osa blesser la vérité que ba salo batindo ba fleur na mensonge. Ndeko na ngai o mataki a na kufa warrior na mignon. Balobi ka ba vérité ba fingité. Le problème ani migi. Omoni ba bino ba migi. Bino ndembo tinda ba soleil na ba erreur. Premièrement bonne chance na ye parce que ça artiste aki omeka. Bonne chance na ye. Mais migi nandinga babete babiye te kamite au moins ce problème anine au moins d'être bino ba migi so bat bay awa balobi yoko ki o tchaba on a ba voir te pour na ba prouver makambo loba ozoko sabatu ke babiye zo te kama ngana zo fungelo ordinateur na laksayo ki ateka tape même pas 200 billets on est en contre campagne ngana on la promotion yo ça contre promotion siko batu bon on va ça la contre campagne pour batu mususu bino bondima ngosko pona bangonde biso to ko ça pe contre campagne te migi il faut assumer frère. Il faut assumer les konanga ici. Soleil va encourager concert à Fali Awad. Soleil pour le concert à Fali Awad. Madame mon frère. Alambalia. Soka lobi merci. Mais ngana kanaeba mige a te quitté. News 243 nalanda ki live nae alaki sibiso ba kroki. Mige zote kamate motivé bande ko basomba ba billet mais ezote kamate frère. Tika kokosa ke non babiye zebele non frère en bête à concert qu'on a peut-être 80 personnes baye biso tokozo na ba panel tokosikaye beaucoup ça entre bino migi ba golois bino toana mais tant que pas banzungu et pas ba news 243 ba vérité bimakuna en tout cas bonne chance aza artiste ameki mais critiquer Fali c'est bien mais ko ça mieux ko le kende tokoye ba dans 2 jours. Merci, bonne soirée Migi. Rendez-vous dans 2 jours. On a surpris au moins des zooms on est au tondo au comprend. Merci. Bonsoir Migi Nyema. Bonsoir mon frère. Boni papa. Bien papa, boni. Zamba batela. Ah biso penza bazo batela. Na kolo bakaka. Bon. Félicitations à Soleil Wanga. Félicitations à Zamwan Mubali Abunda. Bato yo ba kozala bakozala na opportunité bakendi na concert wana marqué tout batiango na jour oyo bato bazana nokosala je sais pas ndenge nini basololaki na producteur bon nous avons mpona kojuge ete nous avons pour tokourage oyo bakozala libre bakende concert bakeni na bango donc félicitations à lui parce que Soleil c'est un bon chanteur déjà yembaka bien wana kutu mpona côté wana eza na mona problème te mpona koyemba ayembaka na ye bien mais eloko na koloba etake mélomane ya bonne musique et puis gaulois prochaine fois
soki par exemple akobeta concert bakalikilaka bien omoni kotia baconcert na jour de la na katikati ya jour boye eza vraiment bien te omoi soki asali yango ta vendredi ça pere bato bakoki kocomprendre mpe mais ya kotia yango na katikati boye eza vraiment bien te mais force à lui quoi. Baoye bamoni ke bakokende concert na ye bakende na bango. Moi je pouvais pas nga kaka faire donc ngai soki faire ndache date na koza mutu mususu na okena ngai te. Très bien, message écrit. Message écrit, mon frère. Bonsoir Miguenyema. Bonsoir. Quoi? Ok. Et puis avant moi mobali ya bunda. Donc elonyo se bandana 1 puis mata comme a dit 10 donc les premiers concerts à livrer à Napoto. Nous les soutenons. Pour la bateau bazo lobake, Soleil a un répertoire T. Soleil a l'équipe à grande école où ils ont quartier latin. Donc qui va tenir sur babé tarabanze moi quartier latin. Soleil aussi a droit à chanter parce qu'il est un grand musicien. Ana mungungwa kitoko, a kosa la mpe kitoko banze mboana ya quartier latin, la lambia mpe kitoko, abeto mpe kitoko, poisa moi na quartier latin. Donc biso tozana pona koyoka ba Simon Bongo nzembo asa na quartier latin et nzembo ne mususu ya Célio ana parce que Célio c'est mon beau-frère. Donc nous les soutenons en tout cas force à lui makasi na yaza moi mobali et là on se bandara na 1 et comme à la 10 force à lui. Merci, bonne soirée. Merci maman, merci. Bonsoir.